Kombo ya mwana mwasi wana eza Mimi Kanyeba Musasa. Yana nga azoi na Lubumbashi. Balingani yana nga deja zaki kazaka na poto. Azaki na bana na deja misatu. Après bazaki na problème na mwasi bato soto yebite. Kinda yaki Afrika kutei na fi wana kindaki Lubumbashi. Tozaki na matanga ya papa na biso mosusu akufaki. Na monaki fi wana. Deja balingani ya mwana Lubumbashi abali ya ina Kishasa. Abali ba dimanche à poto ezosimba te. Grand frère na biso mosusu na Angola ayekozwaye alingi na Angola ntango ake na Angola tikaki na zemi après ekobota ntango mwana akomi 3 mois ayekopesa mbongo $13,000 ye na mwana aye na poto nde baya bazwi bango en charge mwasi na ye azwi ndako bakomi kofanda bolingo kande ezalaka basali likolo ayekopesa ye mokanda après bref baboti bana baza na bana 4 ndi baza na bana 4 bongo abongisi mobali mpona biloko ya mokili abenga na mobali na ndako amaltraitaka ye ça fait un mois passé mobali ataki 1 200 € asomba baprovision asala na biloko ya ndako ndenge sikoyo ezalaki bapesaki le 20 novembre ntango ekomi le 15 décembre asimisi mobali mobali abaki aza na mbongo te mobali abemi babandi koswana lokola mbila deja ebisaka mobali abituro soki mwasi abengi aye lisusu mpo akangisaka mobali omona abengi so akangisi mobali bolongo mbila ye bakangi mobali bakili bakraka ye enfilme mobali azwi ya kotana na réseaux sociaux après aussi bakokaboti nde bakangi bongo mbila ya mosika ye après grand frère adesidaki toko esala mabongo te mpo babotola bango bana ye yango mwasi abenganaki abimisi banda epake atiki bilamba azwi eloko nyonso te nde akendaki na hotel ndaki olala kuna vendredi samedi dimanche lundi na ndenge asalaki crise akufi abandaki oki étouffement estomac pasi amelaki kisi ya estomac gaviston après nane bayaki okota ya kufi donc en fait mwasi wana aza mwasi moko alingi matériel aza mwasi mabe atrompaka mobali bakindumba tout ça tu vois aza mwasi malamu te bibi lelo tibasokendaki église baba nakendaki alanda nafaya misira bamunywanesa baba nasambeleka wadibi wakatisalonanga na babele wakatisa mwana nanga ukatimia wana na ngai atikia ye bana bibia sana utanata bana maboti tema bana ngai poza zikibuli amubili tema ya bakabele moye ya jili oza bien eza pasi pe mawa penza pasi pe à l'âme de notre frère Laure Montana. En tout cas, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Si c'est vraiment vrai que c'est sa femme, Ntazana base yaliwana ye. En tout cas, ma sœur, là où tu es, sache que okozalara nao en paix toute ta vie, à moins qu'ezala lokuta.